Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Napé naza bien par la grâce de Dieu. Na recette m'so les vraiment recette encore vraiment simple. Comme vous voyez que vous éviter puis bah c'est mou pour na les boumboumani tout ça donc recette encore vraiment simple. So lingi no kota cuisine te mais olingi kolia pour ozana nzala mais ka recette oyo okozala décité. Donc voilà. Na recette nanga le lo na eli bino ezali steak ozomona donc rukosomba steak partout dans ba magasin nyonso olingi eza na problème te. Oyanga je pense que na somba kiango na Morrison si je me trompe pas mais comme dans le but que okozwa steak na yo partout na na des steak nanga wana comme bomoni na kolongola yango na chasser et na ko nettoyer yango donc parce que le coup na chasser beaucoup ça lonka mbala moko mais moi je préfère toujours yako nettoyer avant que kolamba donc voilà donc on a nettoyer steak nanga comme bomoni et na kozwa tissue donc papier na biso ezali papier ya cuisine donc tissue na zio nazo pangusa ba mai wana parce que na lingi teta na ochango be épice ezala mouillé te na lingi ezala dry donc voilà donc on a pangusi ba mai wana comme bomoni et comme biso comme ça et le la steak nanga eza na mwa misuni eza kilo eza épaisseur na ochango nzela pona edenga ke ba épice nanga ekota ti na kati donc voilà na tiango nzela comme bozomona wana pour na épices nanga ekota bien donc meka recette oh ma belle to boite ki fufu za bien na pondu mais air moko pe to za na posa di bumo kita il faut pas que to lia kaka fufu air nyonso po di bumpe ekokita te na kati ya steak nanga o ezali vraiment épices ça important eza épices o dans la kesibino ya kaju donc épices oyo eza vraiment bien na biloko ya kokalinga pe na biloko ya ko tumba donc meka okozala décité après on a quoi kocha moutarde ne bomoni ochimo moutarde nda mumpu bakisaka mwa kuna kati e na quoi kocha ezali a inatanga wisi nanga ngosela ngo mingi déjà boyebi na tiango pona bibika a inatanga wisi na biloko kotumba ezala ka vraiment kitoko après na quoi ko mélanger be épices nanga on a tie donc comme sinon que ça vraiment simple na posa te na bela mutu et tout mais comme c'est première fois que na sala on na lambango na lamba bomona c'est ça que na filmé là qui en bino po baksa ba implice na kati ya cuisine donc après na kwa kocha oza bouillon nyoso sango na ndako kocha na saleli o ezali bouillon ya elengi ya ngombe donc yango ndenga na saleli na tie chasse nyoso te parce que za kebele na tie ndambu et na mélanger tant ozo mélanger zala cirque bisika o chaki ba nzela na yo ba épice pe ekota na kati sunu te kozala pio na kati donc voilà comme bomona nazo sala wana nazo kota ba épice nanga pe na kati ya banzela pona ezala kitoko et na tiango pembeni na kwa kozwa pomme de terre non c'est la pomme de terre nanga oza pomme de terre ya pembe pomme de terre nyoso oza nango na ndako kosalela nga na saleli nanga oya pembe na préféré na sala nanga ya pembe donc voilà na okena pomme de terre nanga pona kosokola ngo na kolongola ngo ba poso te soko lingo longola poso eza na problème te ko kolongola poso mais nga na préféré ki na sala ngo na ba poso nango mais il faut seulement nettoyer on nettoyer ngo vraiment bien donc voilà pour qu'on nettoyer na kwa ko kata ngo ba épaisseur comme bozomona donc volume nyoso lingo mais moi je préfère que ça moi pour notre on a signe de beaucoup mona dans la kati comme ça donc c'est vraiment bien pour le temps on peut dire qu'il y a sika botan déjà sika après wana na ko sokola loso nanga comme bozomona loso onga nga ko sela mingi ezali basmati ou bien Yasmin Rice donc na ko nettoyer loso nanga balamba loso na bango ba sokola raté mais ma belle nga linga toujours ko sokola loso nanga avant que kolamba ngo ena tiki ngo wana etanga mai na bino siko na moto awa na épinard nanga na somba ngo na Iceland la somba épinard on a na batuba na Londres ba yebi des épinard nanga préféré na linga ngo mingi donc la tia épinard nanga ko bozomo na tia quelques épinards na tia ki 6 ou 5 comme ça donc voilà et na zuma nanga moto natie na nzungu landa vraiment recette très bien c'est vraiment facile ceux qui n'ont meka te meka okoti ki langa commentaire na se ya vidéo donc après kocha épinard na mai nanga moto comme bomoni na koya kocha o ezali ndembi nanga jana nettoyer kango bien comme bozomona na tie ndembi et na kocha pilipili nanga na otika ona nzote mais epesaka mwa goût et na kocha o ezali magi donc kocha bouillon nyoso lingi mais na préférer que na tia nanga magi et na koya kocha o ezali black pepper donc na kocha black pepper
et après kotia black pepper nakoya kotia oyo ezali thyme. Thyme soki oza nango ya fresh ma belle okoki kosalela ya fresh, mais soki oza nango mpe ya kokauka neti oyo nga na tie okoki kosalela mpe ya kokauka, ezali na problème moko te. Donc voilà, wana na tie yango mpe après nakoki kosalela oyo ezali coconut milk. Donc coconut milk ndenge naloba na français mais pardon ROT. Donc coconut milk na tie coconut milk nde bomoni wana, et nakoya komélanger biloko na nga na tie très bien. Donc na mélange yango ko bomoni biloko na tie épinard, totie ndembi, totie mbuma na biso ya pilipili, totie mwa bouillon. Donc voilà, et nakoya kobakisa mungwa mpona ebakisa mwa goût na monoko koyebi ke mungu alamusa biloko. Donc voilà, donc biloko na biso ekoma biso comme ça. Nakotika yango etoka, ça dépend ya réchaud na yo, mais nga nakotika yango etoka ta mpona 15 minutes. Donc ça dépend réchaud na yo comme na lobi. Tika ngo vraiment ke komona vraiment ke etoki. Pe salela nzungu oyo ezali nzungu ya kilo, parce que tolamba loso na biso na nzungu oyo na bakisaki mwa mai lisusu mpo na mona ke mai ndenge ezalaki vraiment ndenge nalingaki te. Donc voilà, soki oza na nzungu ya kilo te biloko na yo ekobima kitoko te. Donc luka nzungu oyo eza ya kilo oyo ezikisaka biloko te, eza vraiment important na kosala mpe ba recette oyo tozosala comme ça. Après wana bomoni nde vraiment biloko na nga esangani très bien, etoki kitoko nde bozomona vraiment simple ma belle, ata so olakisi mwana no ya 10 ans akolamba yango. Après naye kotia oyo ezali beurre, nasaleli beurre na poso na tia kombo na se beurre na nalinga yango mpe mingi. Après nakoya kozwa loso na nga to nettoyaki na bino, etangi mai, ezala seke etangaki mai, etanga mai ya kotia na mai ebele te, etangi mai. Après naye kotia yango na nzungu nde bomoni na tie beurre mpe po beurre obakisa kosala loso na nga azala lekeleke, azala moselu lokwa mwasi. Anyway ma belle, ko bomoni nzungu na biso ekomi todimine moto to totie loso ma belle, nzungu ezala nzungu ya kilo pe dimine moto. So tiaki moto na 6, donc bakitongo tie loso komisa moto na 3 ou bien na 4. Donc otia moto teke, donc dimine moto loso po na loso na yo ebela kitoko. Après nakangi nzungu na après quelques minutes na kotala comme bozomona ki loso na nga ezobela vraiment bien, likambu na mutu te. Donc belisa kosala loso za la poto te, loso bima makasi te, mais loso ebima kitoko. Après nakoya kotia oyo eza mafuta, donc naotia na nzungu na sani na nga ya four. Nakobwakela yango mwa mafuta ndambo ndi bomoni wana na sani na nga ya four, et nakoya kozwa oyo ezali potato. Tokozwa potato na biso oyo tosokolaki na bino ensemble, nakoya kotia yango wana comme bozomona, na dépose yango très bien na sani na nga ya four nde bozomona. Après nakoya kobwakela potato na nga, nakoya kotia yango oyo ezali black pepper. Donc soki osalela black pepper te, oza na black pepper te na baki mabe kotisa black pepper na cuisine na yo okozala desi te. Donc voilà, après wana nakoya kozongisa sikoyo eloko na nga moto likolo, et nakoya kotia steak na nga, donc musuni na nga oyo tosozonaki nga na bino totia yango likolo. Donc bato mosusu balobaki oh la Rose, est-ce que potatoes wana ekolemba? Ma belle, t'inquiète, ekolemba kitoko pe ekoti na baepice oyo ya mwa steak oyo eza likolo wana, ekosala vraiment kitoko, meka okozala desi te. Donc voilà, ekomi biso comme ça comme bomoni, et toki kokoti yango na four na comme d'habitude ezalaki déjà chauffé, et nakoti steak na nga et na dimine fu moto ya natiaki moto na ba 200 comme ça, comme bozomona vraiment que steak nanga ezobela na likambu na mutu te. Donc ezobela vraiment bien, et potatoes pe na sepe, pomme de terre pe na sepe azolemba pe kitoko comme bozomona. Et tozongeli loso, kotala loso na yeke suko dimine moto, na komisaki moto na 1, na tiaki moto na 1 ton mai vraiment ekitaki, na tiaki moto na nga na 1 po loso na nga ebela kitoko, et na kotisi lutu pona checker d'abord que soki mai eza toujours ou bien mai eza lisusu te. Donc voilà, zala sûr que avant o tourner ngo mai ezala te, parce que tourner na mai loso kokoma yo poto. Donc voilà, après quelques minutes encore nazongi pona ko checker encore loso na ngai, et na ko tia sikoyo lutu pona zaki sûr que loso na nga sikoyo c'est bon, OK? Donc voilà, après on a tourner loso na nga pona ko sala ke oyo ya likolo ekita na se, oyo ya se e mata likolo po e aider ya likolo asala nini alemba, d'accord? Donc wana ke loso na nga eza toujours moto na nga eza toujours na 1, donc na 1, donc oza na posate ke loso ezika, soki eziki ekobima kitoko te, nzungu pe fosala nzungu moko ya kilo pona ezikisila yo loso te. Voilà ma belle, après kobalola loso na nga ekokoma biso comme ça, comme bomoni ebeli vraiment moko
toujours moto nanga eza na 1 na garder moto nanga kaka na 1 parce que non steak nanga ebelité donc bomona ke loso nanga eza toujours na moto po nga lingami kolia biloko ton biloko eza na moto ma belle meka recette oyo okozala décider donc yebisanga no na se na commentaire soki d'abord olia recette déjà omeka recette oyo soki omeka ngo tikelanga commentaire et soki mpe nano omeka te eza première fois meka ngo na ndako avant ki otielanga commentaire na se ekosalanga bien makasi j'espère que recette oyo ebakiseli bino implice na kati ya bandako donc bomoni vraiment nde loso nanga ebeli ma belle ebeli moko kombo ozomona pe elembi donc loso eza te ke ebimi potopoto te loso ebeli vraiment elengi bozomona pe steak nanga ebeli kitoko pomme de terre kutu koloba te donc pomme de terre alembi pe akoti baépice oyo ya steak likolo donc ekotisi baépice na se c'est vraiment bon soki olambi biloko no boye ma belle koba te ke ola rose ezali dry eza ya kokauka eza ya kokauka soki olambi biloko ya boye bazalaka toujours na basauce komi toza na poto ma belle soki osali ba recette ya boye il faut kozala toujours na basauce no na ndako donc oza na ketchup oza na basauce eza bamarque ebele donc voilà donc j'espère que recette oyo esepelisi bino mpe bakisi implice kobosana te koaime video kozala abonné na la roche ekosalanga bien makasi ma belle kobosana pe te kopartage video ekosalanga bien makasi tikelanga commentaire na ntina question soza nango na kozala wana mpona korépondre bino donc voilà recette biso vraiment yango oyo ebimi vraiment kitoko nzambe azala na biso nzambe abomba biso ntokutani mokolo mosusu ntina te ekomi na ntina pa